Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Maman, c'est bonjour. Bonjour Yaya. Eh bah comédien. Et car est comme trop moulaï. En tout cas, maman, c'est hier il y a qui na live à Soukia Makambo. Biso toi qui na ba live au sala man aéroport du jamais vu. Depuis ma boke za ma boke. Il y a qui na live à Soukia Makambo. Oui, na aéroport wana sur place il y a qui na combien de live? 10 live moquet. 10 live qui moquet ozo sillonner na ba live en tout. Nani na mona tête depuis ma boke ya ma boke. Et car eleki moulayi, eleki moulayi. Bata ma boke. Vous venez rappeler bino que si là c'est pas votre camarade. Peut-être bino boye bakate. Et car na si l'eleki moulayi. Si là, aza la seule comédienne. O ba fani na ye ba contribuer 150 000 $. En dehors na ye mosusu ate. So razali bo koma kombo na ba commentaire. Aza la seule comédienne. O yazana ba fan. O ba contribuer 150 000 $. Bien compté. Mosusu azate. So kazabo koma kombo na ba commentaire. Azate. Ya liboso. Ya mi bale. Sila. A la seule comédienne. O ba ninga na ye ba comédien ba sala ye be loge. Biso tuna bino to mona ba archive za. So ke zana commentaire. Ezana comédienne. O ba ninga ba sala be loge loko asila. Azali. Bo koma komone na ba commentaire. Ate. Deuxième point. Bota kota zoli abino ha. Bota ndenga zoli abino. A la seule biso ba fan neto sala ye kanyota 150 000 $. Comédien moka zate ba sala yango depuis maboke za maboke. Yami bale. A la seule comédienne. O ba ninga ne ba comédien ba sala ye be loge. Ba archive za. So ki ana comédien mosu ba sala ye be loge. Bo koma komone na ba commentaire. Azate. Troisième mot. Aza la seule comédienne. O ba ninga ne ba comédien. Ba lota koze. Ba lota bidol na ye. Ba landa ye. La seule comédienne au bateau. Ba yaka maboke po na ye ba témoigna. So na yaka maboke po na sila. Nga naza idole nanga sila. Idole nanga sila. Totika la komona idole ma bela te. Depuis maboke za maboke. Leka yaya totika la komona idole na yete. Même ya ngula papu. Ngula papu leka yaya totika la komona idole na yete. Moto a témoigné que so na yaka maboke na landa leka yaya zate. Mota landa ma bela zate. Onga na kidole ma bela. Na ninga kandenga jouer que le kuta bana bidole te. La seule comédienne, on dehors ba mama bomengo bolingo ba kende, batakala moto ba kana bidol. La seule comédienne, o ba ningane ba comédienne baza bidol na ye ba témoigner na miso bato. Mimika bongwa wana suki ya makambo coquette ba témoigner bango moko. Bidol asila. La seule. À la seule comédienne, Anna SB, les abakouk de SB, Anna SB collection, Anna SB streaming, Aina Streamex, Aina display, à la seule, na maboke motana biloko wanate. Donc, bo kese nezali maina mafuta. Maina mafuta bo kese nezali. Bwana streaming ite, bwana Streamex ite, bwana display ite. Et car komi moulayi à la seule comédienne ou à ça la voyage ba fan ne ba yo yambaye tout le monde a makamwa kana ba musicien na ba politicien. La seule comédienne a ya bouquet aéroport au kansa meeting présidentiel njoka même si des abakouk bomoni nzambe soka loba tombo da moto komi tango na bomona ka étoile na ye angwana bo bundisa e bo sala lisanga kombata communauté. Ayeba ki abwaki sabino bata communauté. Bosaki lisanga bata communauté pour na bokwe isaye. Mais botala nzambe ba dimension amemie car imolayi. Cette fois-ci, bomoni poani na finga ka lisute mama ese. Omoni pourquoi nga finga ka lisute pour na biloko na uto site wana. Na fanda une fois na butu na réfléchir. Na moni niveau si la zali na lobi oh. Mais biloko to aussi la nango yo yana fi moka maboki anango te. A quoi bona finga ka bato. Na finga lisute na robando défendre ye kaka na ba œuvre na yi. Si bien que na finga ka li soutien na koma ko lobaka ba œuvre na yi. Cette fois-ci, biso ba bakou to reçoit na biso du soutien parce que toi na concurrenté. Concurrent azate na si l'adversaire azate, biso tozo lobelaka ba œuvre asila. Toi na bonta reçoit na été.
bino so boningi to swana na bino bosaka makambo sila nango boteka kana streaming boteka na streamex boteka na display boyaka report ba yamba bino bosa ba plan sila sali soki bokomi na niveau wana te to reçoit na te ba fan na bino ba sabino pe collègue ya faux chèque ya line pasuka ta salama be da faux chèque non line pasuka line pasuka salama be la faux chèque ya faux chèque te ya vrai chèque $150,000 ba fan ba kodizo to ndimwa ba fan soki bo san makamwa te o to teka ki ba makiona na makiona makamona bino tu ya makiona biso fongola vente en ligne mama ese tozo teka ba billet na kacha ba live tozo mona ba billet ndenge zo kende ndenge zo kite zo mata rongeur azo jute biso ba billet tozo comprendre te to juste na ba bomoko mais lobi aki 65 lele mati ndenge nini tozo comprendre te ba billet zo mata zo kita njoka rongeur azo jute biso ba billet biso na kacha ki diba tozo se poser ma question. Mais là qui n'a dit 78 et comme 91 comment Ranger a dit que biso ba nyamanae azo ajouter biso ba billet biso tozo comprendre te tozo se poser ma question. To lali to lamu ki to yoko ba to afongoli billetterie sold out côté billetté quand même na terre. Oh prévente et l'ongoli prévente et sold out. Makiona na makiona. Billet blazo kende yo orange zo diminuer zo sila. Ozo mona ozala baku kitoko kota na site ozo mona. Ndenge billet zo kende zo lala na combien lobi la muki tozo mona à l'œil nu. Tout la mukana tongo to yoko ba ti date au prévente et l'ongoli prévente au sold out. Makiona. Si là c'est pas votre camarade, niveau na binote, biso sotiki bino, biso to komi na maboke professionnel. Bino sanga professionnel, biso komi na maboke professionnel. Donc tu bata niveau na bangote. Maman c'est yo mona makambo le kilo bina aéroport. Au monite mam sa bangaki. Est-ce que oui que mam sa bangaki? Akomi frustré, bongo. Mam sa bangaki donc même fou même ça imaginer qui angote au moins il garde l'air à kangé ya ballon ya tout na pax akende abanga ki ngom tourner même ça même ça ngonzonga na kata sala VIP abanga ki ballon ya zonga même ça qui tout fier bato ba le ki ya kokite la pauvre. Maman, si tu as un loba, so tiki nga na kokwa te butu loba nani. Bonjour maman ese. Bonjour maman. Eh, bonjour Mabo Moko. Mabo Moko. Bonjour la panel. Maman Bomoko déjà l'opinion songa na baksaka ndam. Atana kutu ya kala ba Mabo Mengo. Bayamba bangolo kwa bayambi mamste. Bayamba man esa ke loko émotion era moni alinga kima akangisa omoni eto ando kende zanu na ba décembre ani to ando kanga saki a bloquer ngo vraiment ko papa nité na ebandeko abaluka boy akokate a tourner boy na garçon na sala to wana akangi saki a bloquer ngo vraiment kangi na garçon na wasala théâtre na pena mo abaluka sala boy émotion zo kokati mama ese mam salembaki aya beti na France a beti na Belgique a kesu na kin donc lobi na okela ke mawa alembi ngakuna komo koma na ba live to bande banda 14h ti 3h nazo koma na bibotiki ape malembi ba bombo ba yene ba yamba ye babila na nzembo na bango ba teke donc mamsa lembaki donc azali na malobate oya koyaka kazwi photo oya koyasa donc alembaki na komo yo tebe na mawa manager alembi bango alembi na garde corps pas lembi na ba o ba saki garde ba sala ki garde lobby mama ese fatigué bata mama kio ngana maboke so motaninga swana nanga
amemanga kaka idole aleki ya yaya na ya mabela 2-2 après to ata na era bali parti bayamba bango boye te mama mère moko non ba détracteur à mams so motaningo swana nanga memanga 2 idole aleki ya yaya na 2 idole ya mabela bazate mams so ba te donc botika sila c'est pas votre camarade bazate maman nga idole aleki ya yaya na 2 idole à mabela après to swani. En tout cas, et puis France na Belgique bakosa na ba flair. Batoni sela ngo mam silikola mesa. Hein? Pardon. Non. Bonjour. Bonjour, Nada. Biso kimia penza esengo. Babi mam sa botoli wisa actualité. Biso to ba to botola gato. Botola ka. Wana wisa de. Nalobi mam sa abundaka so papa a che date na concert spectacle ba ko papu abundira leopa batakin tout ba déclarer ba bisala kile ya muke c'est l'actualité pour moi on facile na bibo ya nada ngana ena ngolo ba mite na kayo na lo ba boye ngaba na botama na mona bisika professeur apesa na mona bisika élève apesa professeur ba devoir te ngana lo ba boye ngana ko répondre ba ngona bito ndimi boza ba professeur to ndimi boza na ba stylo na bino wana bo sengi boza ngo ya ba mutane ya biko jusque là et voilà maman Marlène ngana la ba boye mais jusque là ngana ebi même na ba université professeur mutayaka apesi ba TP ba élève ba ke ba sali professeur aya corriger vous êtes d'accord nanga ou pas na kata classe pe na ebi que professeur ayaka apesi devoir dem bana ba ke ba sali devoir ou interro professeur aya a corriger. Mais c'est ce que moi je comprends pas, élève azo pe sa professeur devoir a corriger la confusion générale. C'est quoi confusion? Il y a aussi un bi professeur mo koni a pe sa élève devoir mutu na lobby maman mère bomoko pardon en plus ça mutuke non na ye ko corriger na biki rouge et loko ni yo sali po ye sa mutana ke na ye ko corriger na lobby kasi maman Marlène bo c'est ça va idée na pardon parce que obi ke idée oyo photo na nada na zion par une bakoupe moko aleke pa ya vidéo ya sasa tant balobi ça c'est bisi bango me babi bazo corriger abakukana lobi a corriger nini ye apesi biso devoir devoir nini yo corriger oyebi ke mbala moko travailler nga tête ngabi mais comment abakuka koza maele boy parce que ngana yebi professeur ayaka apesi interro apesi devoir tanga ya ina stylo na ye rouge atie ba 0 bisika ba 0 ezali mais jusqu'à 2026 aussi là professeur apesi devoir ti mais élève apesi déjà 4 devoirs toi les devoirs na biso ya Maribel. Toi, on a devoir na biso, ya Madeleine. Toi, on a devoir na biso, ya devoir ya Kishasa pe. Ya Kishasa sur ces autres élèves. Et puis, on peut aussi s'année, toye bateti na fin d'année. Élève na 2027 pe lisous. En tout cas, on a oye bisakara yeke. En tout cas, ça professeur. Mais que nous n'avons revoir sous qui titre nous on a qui professeur, s'opposer à mathématiques, s'opposer à géo, s'opposer à histoire. Que nous n'avons revoir on peut pas y biso que yo muto na droit ya repé sa élève devoir. Mais comment après si tu devoir te maman nangai te na lobi ye mutu ami bengi professeur azape na stylo rouge tundi parce que on a bien professeur on a pesi ne peut devoir te ate événement mo basalite siko oko corriger nini problème na ngaka oko corriger nini devoir ezate siko nada ako corriger mungwa na corriger mungwa Nadine. Est-ce que nga penza yo ke beta lisolo vina yo moko bando bota c'est Matisse Anto est-ce que nga na ko corriger vina yo est-ce que nga na ko corriger vina yo maman to ba biso soute baba ku baza penza ba façon nyonso baba kwit bazalaki baba kwit ba oya ko finga biso nyonso to comprendre que non le niveau même ça sert à rien. Non, tu comprenez que c'est pas que comprendre maman qui au parole à l'oba. Toi, maman qui au parole à l'oba. Bonjour, bande de famille. Bonjour, maman qui au parti au quoi à Lazare.
Maman. Maman, moi, ils ont ma si, aïe, pas la biso. Moi, ils ont ma casse, na la qui retard, na landi, na émission, tina mate pas mal, il lobby émotion. Et kanginga. Maintenant, tu l'as non, mais c'est. Lobby aéroport, lobby mama kio, lobby aéroport. Les amis na lobby na Zolanda, wana tito so na nene yanga na mission na ngaiza na phone mususu na aéroport. Na zala na live lobby na aéroport. Na émission na aéroport ezala ki na oki 14h. Na oki mams mawa. Vraiment. Ba ote na oki mawa moko na lobby mais mwana mwso ya luka makambo eza machara bikike ata machara correction to machara aéroport na lobby bikike correction aéroport kaka mwana mwso aluka makambo eza ya vie koki na age na ete na vie na ete hein olobi aluka makambo eza ya age na ete na vie na ete akokoka yango te charge leki webi na yoke mawa lobi nazaki lokola fan te na yoke mawa te mesunga ngabe nzambe sila akokota la mutuka meki kotombola loboko balobi nani to ndima loboko na te eza yote biso foto simba yo na zoto mama tata wana mususu wana soki mona wana Mike Mike, oui. Mike soki na comme garde de corps Nike na yoki garde de corps mawa na oki garde corps mawa Nike peut sauver ba gaita ba toka ba chemise nyonso ba bouton nyonso efungwa manga bi bon na passe fanatique à passe que lobby gaita bosana ki paps atindi kai paps akanisa gaita toka ngare bi oyo kote boye bi valera mutu ete atoki atindi efungwa mi ngalo bi bobo o la limite mam sa andi mam suye mo ga eba teke ba mo tonda bongo esi no ayeba tout ka liboso ezalaki doute po ake ekotala ere abimi amoi bato ebele azongi abi no mams mwa obima eza te donc plein baza wana donc okoka te moko asali erreur akota kuna soki alingaka akende wapi mamodele basukuma tata wana na foni nina mabele kwa ipanzana azolokota foni na yoki na mawa ngalobi me oyo eza mamso de eza mutu mususu non batakini baleki pardon yaga part mais kidi ya maison na biso à moment na même chala 2500 place wana ya moke hein na moni ça na même moke déclarer ba bien eki moke eza moke eza moment na yeba zena sisa ko yaya na okanga nanga micro do eza moment ya mams batika ye omoni muta obundisa mams na moment oyo osala eloko te aosala eloko te ese tofanda pe na Kishasa wana tomona nde bato bazongaka me ata na tanga balipati ezala eloko te zero eloko ya te ezala te bazaka ko se soulager eloko te YouTube ba chaîne les amis pour qu'on tapote le live s'il vous plaît et c'est nga ina loba kaka moni na niveau mam sa ko sote muninga ti dela anto zela sipela ko fisa makio kabola maloba mère malobi to makio alobi déjà malobi to d'accord ça va bien limbisa mama balosako na biso bambote na biso nyonso babonjia yosako nalo baboya bato nyonso bacomédien nyonso na titre en général faut respecter mams pas chavot please faut pesa mams respect makasi ala su niveau na binote biso pe les abakoki to pesa pe mams valeur oyo po to kuta so ba panete no finga mams to kenda ocha to kenda su kuna te biso ba to pesa ba mams respect ba ka bongo après côté ba finga ke bino ba commentaire ka bino mo bo ba ka bino mo ça to comprendre to royate maman Alain tu vas te comprendre qui est mams lobi la lali une heure biso nyonso nga 3 heures tudu nga selinga somoko epana bango mama
nazangi maloba cher de pour les salanga mais tu peux savoir me respect d'accord loko ozangi maloba nga aza na maloba na nga naloba yo loko oza na maloba te nga azanga na maloba napesi ka mbote babakuku baleka mungwa azaka na nga na maloba na ngai napesi mbote na babakuku nyonso babaku napasi pe ka message po ma ese merci na baconseil ozopesaka biso parce que voilà na bengo mama te po obotanga po bino ana TikTok bongo kosela bato ba age mama eza ya respect ye pa robona maman to je jure te obotanga te nga bien na te 40 ndeka na monela ki wana toza wana nga na yuti mama yo kanisa kozaka mukolo wana okosaka bato na TikTok nga na mona ki yo te nga moko na moni yo na ngisi nango lingo kosa nga ese toza jeune fille maman to pardon nalobi naloki pe babakuki poze ebele awa vraiment naomona neti baokosela nga makambo me nasengi bino ka pardon eza babétise me nalobi aéroport toza badevoir ebele yoka po bino bopesaka badevoir ebite boza basurveillant ya badevoir ou bopesaka badevoir mpona mwa neti bino boza bato oyo boyaka kosurveille ke badevoir bato bapesi badevoir bino bokomi koya neti sala examen bokomi koya kocontrôle bafuti bino baexamen donc toke olobi tobetaka lisolo ya nini oui aéroport kaka mère bwakisa mosusu pardon d'accord donc tozalaki na aéroport lobi mais nakokotisa mwa makambo ndamu na kati omoni makambo ya aéroport eza makambo ebele po tokóma na niveau aéroport ti tokóma te avant tokóma na niveau aéroport tokotaki avion tobetaki ba Maribel tobetaki ba Madeleine nde esaki tokóma na aéroport donc bokosotise bato kamba mo beteka aéroport non avant tokóma na aéroport tobetaki Maribel tobetaki awa toza na baramasseur de ballon na basurveillant mutu na mutu asala mosala na ye baramasseur de ballon balokotaki basurveillant mpe baye basurveille toyebi te so baosala nini na suka en tout cas mams déjà 5 after ya liboso yoka after ya liboso na Paris after ya mibale na Bruxelles after ya misatu lisusu yoka ya misatu lisusu na Paris awa lisusu ya vente privée after 4 ya soirée privée after 5 ezalaki lobby après aéroport toza na 5 after yaya bokomela pema nazobisa bino mbangu mabe bokobomisa mwana mwasi ya bato bokobomisa ye si la mission dès le matin dès le midi dès le soir pas de surdosage au risque de faire des arrêts cardiaques pas de surdosage sinon il y aura des arrêts cardiaques donc bon respecter dosage dès le matin dès le midi dès le soir toboyi bato bakota koma awa mbangu et tout ça là bato a communauté pe toyebi te bapesi mams prix bapesi na communauté te bapesi ye individuellement prix bapesi mams individuellement bato oyo boyaka ke bozolinga kotravaille te po bosalaka lisanga bandoki bokombataka mams bokozwa baprix te seke bacarrière na bino échec na échec oyo amoni ke alingi ye pe lobi azala décerné na mwa prix moko boye lobi pe baba na kopesa yata balokumu o mams azozwa prenez des cours bino bozana boza ba professeur moko boye ba professeur moko sans diplôme ba professeur moko sans déontologie mais bozoya kopie bato ba devoir boa bandoki ba devoir bozopesa biso ba devoir a butu boza ba surveillant c'est tout surveillant et sili rôle na bino boza ba surveillant donc oh nyonso amoni ke te ngana nina zota mwa rôle moko boye lobi pe bo banda ko travailler prenez exemple sur Sila Bisalu aza ko pesa bino ba cours bo tika bakambo ya communauté ya mutema mabe boyo kasoni bo se rapprocher mais s'il a pas boya lycée bo sangani bo suka hapi félicitations à Mimi Kabo merci mère merci félicitations à Pape félicitations toza reconnaissant
Parti mon repère na bosani ya bienvenue. Maman. Tanginga na aéroport, parti ya bienvenue. On m'a dit parti au bienvenue à Fukami et c'est des pannes à mayo mona qui parle. Bienvenue à la Kanda. Oh, à Fukami li mams a télémissier. Mams a lobby. Oui, mams a boy, mams a ebisier. Nga ba Fukami la ngate. Nazalo kwa la patrona te. Ngaza mwana nzambe bafuka bilaka nzambe a télémissier nde au moins makambe simbaki on to lobela pe parcelle familiale niveau parcelle wana mère to kabola maloba ko biso pe misu to ana misala pardon ouais biso pe to loba pardon bonsoir. Bonjour. Maman, oyeka sikoyo maman. La fille de sa mère toloba, la fille de sa mère. Bon, loba kasi loba. Bonjour maman. C'est bon sikoyo. Eloko chaka na o longo le opwani. Paulette? Na sala bongo. Boza non pardon, mais ça zone ça non Paulette. Babaku ba makambo voilà bongo biso bikolo ka boy ti oyebi te ah boy ya mama biso ba yang wana esi kabi pole tote o biso. Merci. Voilà. En tout cas, merci na côté na live na bino merci nzamba zolokum. Bon nga ngina basaka abuya. D'accord. Si la za nga chafa na lobango na soutenir de A à Z ndo pesanga zati. Voilà. Totike tata ikija maloba. Nga soutenir aussi la parce que c'est ma chérie, je l'aime vraiment beaucoup. Amen. Tokuti wana basila, tokuti basila. Ba yaki musa to sali vraiment na bango. En tout cas, esa ndinga mabeti. Ni na botu mona oyokanga. Tonyo comme ne baya wana. Moi biso sali théâtre o mage to zui lokoti. Tonyo kwami. À l'époque, ezele kaka to zela poditer. Pote sanga ye afuti biso mambo a partir pota bengi bino. Mo ba rone ma pesi ba rone na bino pesi to casting au jeu ba tableau tel. Alors tono zela poditer to ki bana bo kanso iza leloti. Sikoyo nga lo ba loko moko. Biso to souffraki. Alors, tout ce qui n'a pas yawana basila. Qu'on zamba sali grâce na simana biso ya moko betonyo kama na bango abimi. Ya. Et comme itana nzamba sungie comme itana e. Tout soutenir ndeko na biso. Kimte ambezala te. Aza ndeko na biso, aza ya na biso. O azale ki pa na zaleki, o aza ya pa na za ya. Bayane pi bazali. Tout tie maboko to soutenir ye. Tout longa mutema mabe parce que ata to tie mutema mabe. E atana ye. De ko izatana ye, ezatana ye. Muto kangango azate na ba comédien tout le wana ba kimtema mabe tout baba de gauche à droite non tout soutenir ndeko na biso et c'est les seront pour na biso surtout moi ça fait mal temps sino ka ba msuba comédien msuba go finga bazolo ba mena kamwaka ata par exemple na ba esika bo finga sila ni bo bi passe aussi la monde pas comme sika zali ya jona le ka ki ngolo ki yango le mutu mo te mo finga sila mo ka bimbe ya sika o finga sila mais biso pesa biso passe ya esi. Et ça, c'est pour ça minoko loba. C'est ça qui aime sur le landa kubana. Les bas ils ont permettre de tout loba loba. Mais ça fait très mal. Bah comme dit tout le monde qui me mais si ande qu'on a biso, tout soutenir y. Dans na zabu, na ko soutenir de A à Z. On a dit, nebisika to kende. Alors ko abimi boy, to ando sipoter. Ozo boy pas qu'on zama opinion y. Ata bo sa ndenge nyoko. Bo kanga bino ete. Bo kanga te passer tana e bo kanga te. Le cas te pesa meze si la nzambe likolebi ki atana ye ona to tikele vraiment tana sa musana ye to tikele vraiment tawana to lunga vraiment mutema mabe ko na osepe na biyo nyonso to ba kuku nyonso ko to boza na pe abino ba merci boza ko ba golwa en tout cas bosa rapena bon so likamba si la bokota yango botika ite azani mwana nzambe azana likamba mututi na kama nde ba akabaka te asala bona ebi na ngate so akabate pa na bango biso si la kabila biso tozala kawana na ye naza kuna na poto ya msuda na piaka na bengi mams na piaka sunga nga pesa nga asela nga wese nyo tuti keleta na ye bito baleke sila nga benga na mama leke ya bakupo ezependa bongo na uta na bango na sala musana bango na soutenir pas ça ya nga sala musana bango na buye pwani na buye sila pourquoi asali nga nini ana problème nini na kati ba comédie si ana problème ya nani bande ko kimte mabe makasi bezo uta wapi na ukamwe uta wapi
baninga baza moninga bonyo comme na bino a mutu ba famille na bino abimi tout sepela tout soutenir ye to tombola elle susu hein les époques na ye bandeko ba comédien les époques na ye s'il vous plaît ba comédien tout tana si les biso ko ne bakaki passer par là pour na sila oui nga ko ina ninga pour na sila likambo te nga na soutenir te ya nga na otala sima nga na otala ka sima suna soutenir sila na tala sima ya ne ba ya ki to ka libosa benga nga to aka na via abi Irene na posa wa mona yo na kinana via mona biso to sepela to yambana azo récolte biso ba leki ne to zaye to sele musana yi pourquoi pas ngana reconnaître été vraiment franchement hein ngana mona nga peut-être que pas na zaki na maladie ba playa nga chevi yo mona mona te no kolata même pas talon même basket no kolata te yo na mona na kiti ba biote mbonya si la beti bino 12 non beti boyebi option soleki na sila te poto mona na te boyebi te pourquoi franchement en tout cas c'est merci vraiment pour ma live no sala kananda ko yo yebi ese yo yebi to sula ko yo yebi ya mutnanga donc en tout cas les bakubo zala wala pour la mams donc ba bomana ba biso pour la mams et te ke ba komo isa biso te beaucoup mi lokoso wala ndaka api abino ba 100 € ba dese moi je m'en fous ata penga 100 € dese na lio na bazo ba Congo c'est parce que tonozo ka ba 100 € faut pas si na lio na lia on a ko na ça et le côté mais si la tinga quelque chose et c'est quand les bango un jour na attaque na mission avec ça maman biso bela kana Congo et c'est maman beli na attaque na papa mukanda et tout na benga mams et mams maman za malade yana mtoto maman kuneza ka yo ayaya mtabenga petit frère ngo landinga ateti pas si là kuzwa quelque chose ba maman à l'hôpital ayaya basala nde bonga sa spendeni asandeni batini boko maka contre si la sala ki bu azong si be non ngana oboya ngo penza zo boya yango ba comédien to ka lokwa to longola mutema beto comme nango to longola ngo to sala mabe biso la biso mambe comme bele la monde théâtre et ça la passe maman Irene yo aux comédienne c'est normal au sala appel wana ça nga fan nga ta za fan bazanga de bazaka bon yo un collègue na bango senga na yo c'est les filles mais nga te za fan bazaka bongo kaka boy kaka yango mona vio ba yeshi na bango et c'est ngana singa ka c'est les filles en tout cas tout ka c'est les filles na mutema mabe ne tsuzu le kamaka to tika yango to pesa moninga to tia pena maboko ba tia maboko te to boy ti maboko na sasi mba o biso ke to soutenir asi yo tia maboko no ba collègue na ye bo tia maboko bo soka maboko biso afa to lega munga to lingi te to linyeka bongo te bino linyeka bongo nga solo ba la part na biso en tout cas na ba 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 mabe po na sila moi je regrette ça la passe ande ko na biso ata yana biso ande ko na biso on na ba mutu tepo de yo zala ka wana sa be mission wana za problème no te moi ne makelo bino rapport voilà donc le côté kapuna pesa bino ba merci ba ko bino surtout ande bo soutenir tia en tout cas les bala bino bo soutenir na bino ye azaka na bino bo tika na bino to ba tonyo to mutima paso esinga mwana fingi na bango azanga mwana to kutamba mpandanje toko kite ko kratio obenga mona ofinga bango makasi na kanda ese na ba kuke belenga na sa anniversaire mutu mota souhaiter ngata joyeux anniversaire za la bongo maman joyeux anniversaire à Irene boko mona biso tona ba film biso to sala estika to sepesa so bino bongo na biso donc merci na ba kuku nyonso surtout merci na ese continuer ka musala no sala esa biso plaisir toko mobanga pe ba anniversaire tomoni muchopi makamba sali cardozo te maman mère s'il vous plaît toko to sangisa sujet te merci chérie la fiche c'est la fille qui fait moyena kiti seza te ya dine obeta nga Irene pardon ba ka mutenga papa mo kitlanga ya dine ya dine donc c'est la option na nyonso oui en tango le ba la fille ila bisalu oyoka nakobangela kote sila bisalu azali
Bobengelanga sila bisalu mama bana yaka baba kuke boza wapie ba ange adorable boza wapie. Non, maman c'est lobby na lelaki. Lobby franchement naebite nazaki na sentiment mo boye tellement que nazaki na sengo en tout cas pena ba larme ekulaki. Komona ya on balobake deuxième nom ya Nzambe c'est le temps. C'est vraiment le temps. Et o penza eza temps ya Nzambe. Bonjour Lilao. O penza temps de Dieu. O baloba le temps de Dieu. Donc et puis et là on le basi eza beaucoup plus na merci papa. Merci beaucoup et pas ya papa. Maman yo meli javel et otongo di sniper. Il a dit ça le maman bana ya. Bisora bwena fali. To fula kaka. Baba kuke boza wake. No adorable boza wake. Tozo fula kaka. Olembo bimi guad. Omeli javel otongo di sniper. Coucou dendon mais là javel tongo la sniper bima guad. Yoka biso. Yoka biso. Coucou dendo azanga ba fan. Maïse en tout cas na merci na paps. Merci na paps. C'est bon tapoter tapoter. Merci na paps. Faut tapoter ngala tout to kiti. Faut tapoter comme c'est ma case. On a pas de temps poussé. Non pas dans la camille, que vous se lève dans la poigne. Oh. Maman essaie. Mais si ça n'a pas kitananga. Paps, vraiment merci beaucoup pour tout ce que ozo sala pour na sœur Nayo. En tout cas, au la kisibiso preuve que ata batu nyonso baboyo nzamba bimisaka kaka ata mutu moko. Nzamba bimisaka kaka ata mutu moko. Oyo akoya a sauver yo na kati ya batu wana nyonso. Kotala ba makambo nyonso eleka. Mais paps, peu importe. Na mams pe ba bebanaka, na mams ba swanaka, na mams ba kangana binemi. Mais non, franchement, naza choquée et puis naza très contente. Ya omona ke nzamba tinda paps kota mams. Vraiment, tonton Duche, paps na biso to lingaka yo makasi. Tata Mimi, na likamba ba warrior to boma na kimi na ba cook oza ya biso. Non, si me gata mko mote. Mimi ka jamais. Na ba cook toza ya biso. Tata Mimi, taka oza la faiblesse de maman et c'est oza la faiblesse na biso nyonso. Notre faiblesse tata Mimi ka bongo to lingako makasi que en tout cas oza vraiment une sœur. Maman essaie bakita ba mata oyo ton ya mams ntokangango azate na suki wana les abakuku oye merci ma copine merci bonjour maman maman Joyce bonjour maman Joyce maman Joyce bonjour mamie maman Joyce bonjour maman est-ce que est bien azali bozara kaka bola nsala invité. Maman Diva, faut la micro ya Maman Diva, bonjour. Eh bonjour Marie, c'est Marie maman Zaïda Matana, yos na rata na les grands frères. Le rata non son maman. Donc voilà. Marie Karanata, ça fait tellement longtemps donc on va rendre baba ko m'a envoyé les bien donc voilà. Au solo ba. Aussi si. Aucun micro. Ganga ni tiko sa bon. Non loba. Ça bon mo ko makambo. Loba te la diva kola lisala invité. Yaya maman merci nangana ko tela pesa bien son vote en tout cas merci beaucoup. D'accord. To lobela nani likamba lopanga ba mams parce que batoto ba comme parcelle familiale motalobeli yango te bo supportenga.
Le pan va même soigner 2 parcelles jumelées ou bien des niveaux comment va commentaire. Bah comédien. Bino pas voir ma pan va modèle wana. Comédien. Bah comédien, bah parcelle familiale na bino. Cette fois-ci pour l'acceptation va vanité. Leka yaya. Toyo kaka bien ngulu na bino lobela ka bino ya ko donda ka ke yo moto boko la mams au salisa e opération au sunga mams. Leka yaya. Faut l'acceptation parcelle familiale na bino. Parce que ngulu na bino lobela ka bino maman ne non. Tout ya ko lobaka biso ba bien fait na yo salé la mams. C'est fait là arriver à mam. Retour à mam. Tout est permis maman. Tout est permis. Ah, tu continues à bien. Ba vanité, ba parcelle familiale. Tu continues à go. Parce que ton money le pangwa ba mams. Leka ya fois l'exception peut côté ya kola. To yo kala. Chroniqueuse na bango. Ngubuli popotam. Leka ya batanga kombo biso boy. Ngubuli popotam aya ko atanga katati na bato ba lobela kaiti. L'air ngubuli popotam aya ko pia biso ba rappel ya sunga mam sa sala mam sur l'opération. Aye ba tiango wa. Hein? Ngoubou l'hippopotame, l'air aussi à biso ba rappel ya salé la même sur opération, même ça qui n'a pas famille ba qui capabilité. Njoka ba même si ba qui n'a pas parcelle familiale. Côté toi na confusion ngwana? Mais encore. Oui, toi na confusion. Mon parcelle familiale wana. Et là avenir moko ou lundi et ça va baleka yaya. Avenir place avant na ba parents. Ah mais ngwana leka yaya fa la parcelle familiale na bango. Biso banda beta lobby wana. E banda ko ba baleka yaya. Ba musika ta ezaka avenir moko biso banda bana avenir. Voilà, leka yaya fa l'exception parcelle familiale na bango parce que yemo ta boko la même ça colisa même ça sel ça même sur opération. Ba même si ba kan de l'autre côté. Na bon mo yo lobby auto lo balisu te même ça zo gagner te. Hein? Ah, mais est-ce que vous comprenez ça? Bato na ba commentaire bazo lobela di kamba parcelle familiale bo lobeli yangote. Mota ko lobela di kamba parcelle familiale ya kite? Des grands lopang wa mam c'est à combien de dimensions tango ya combien de mètres? Eh ça lopang a mené les mètres. En plus on a lopang wala lopang a point déjà on est 2 parcelles. Le banc on a été comme le lopang wana ya combien de parcelles? Oui, puis ma pango a bandal, les alakani. Bon, est-ce que mon aki accueille wana réception? Oui, service traiteur qui wana au monaki organisation. Maman. Voilà. Si quand il y a est-ce que monaki ba chaise au ba on est que le pango wana? La décoration. Monaki tapis rouge. Nga SB ourien mama ya makila nyonso na za informer. Voilà, na zotu na bino. Monaki réception accueil. Monaki accueil. Organisation. Monaki combien combien. OK. Monaki. Il y a quel comédien. Famille na c'est ça la makambo famille a même c'est ça. Mais encore, on dit que bazali pe na masanga pompe pezaki. Wana na tuni yana quel comédien famille na ye c'est ça makambo famille a même c'est ça là. Parce que même si bata théâtre moto ba bokola ye, ba sala ye opération, ba sunga ye. Yana na bino. Yana quel comédien. Famille na ye c'est ça là makambo famille a même c'est ça. Parce que makambo famille a même si moto organisé ngo. Quel comédien t'as beau blaguer hein? Naïa m'a appelé ma mams. Hein? Quel comédien qui y a fois de la parcelle familiale n'attendez comédien au soutien parce que là il y a on t'a senti ça même opération à beaucoup la mams à même mams en Afrique du Sud là il y a on t'a consommé ordonnance ngubu l'hippopotame botaloba gaïté ngubu l'hippopotame na yeba makambwana là il y a on t'a fait ça qui information. Donc, il y a une fois l'exception parcelle familiale. Jour où tu as pour toi, la famille n'est pas ça l'accueil. Aux familles, même c'est ça. Toi, le défi. Louer, même si louer, espace traiteur, organisation, gazon, bâti le pan au bimana tapis rouge. Du jamais vu. Tout le monde a vu le ministre, n'a pas député. Famille ndenge yambaki monika na porte wana mambo ngolele bachele ndengo na bango ya bateke bazolia orchestre bateke ba boyeba
bateke oui mama bateke babini biso bateke leka yaya nzinga nini babenga mpe babina mboka leka bayaya mama momoko na leka yaya parce que apia kama information na leka yaya te toyokaka ya boko na mamsi yo nani oyokango te mama naza kuna te natiaki kate biso tooganye bango mais voilà nde baleki batondi tosa bango barappel tosa bango barappel kema jube yo soki bayanga na report bokobokia wapi na restaurant bio wapi ti bazomela 20 20 moko bamamsi bamela 20 ezosila te kema jube yo apres koyamba yo bokokia wapi na restaurant ou bien bokokia wapi okolue sale kema jube aolue sale Nebo moka aza soma ta bakoti sujet musu ye kaka ozongi fo tolobela na bavanité tolobela tu kema jube akolue sale o famille na ye koyamba ye famille no mpe toyebi te baba mamsa zwa bino wapo tomona famille ya kema jube ka na événement comme babomba na ka na événement makolo ya mams makolo ya mams mwana botami mikolo oyo makolo ya mams mamsa bloqué omoni seito andoke na zambe te boye sema bilamba bonane saka mams wana no saka mams wana qui très dangereuse na kati parce que la kondiaka mamsa kangi mamsa baluki boye abaluki a tourné ake boye oye bata douce la place ni na saki na ekaka boye nga na binzami na mawa nzambe ate la famille botapote bobanga mwasi oyo bobanga ye eloba yango ya mi bobanga ye vraiment bobanga ye quand maman vivra famille Lot verra bango kumeko bazala wana bamonaka yango kose mamsa olela tala bopesa ke foti te arezonaka do bato bayine pour rien na bato baolinge pour rien loko bakanga biso na kisi loko bakanga babakuti na kisi nazo nde toyaka bondo bolinga bolinga na mona te bango moko elekela bango elekela bango ngakuti musika me na leli mama tika surtout nenga banda baluka na saki na ye abeta boye asala boye mamsa ye bata dusolo bia koto bia kena mutuka wapi mama wana kichasa azaki na shwate azali na shwate fala sala ka bongo kuna ka nde bazali groupe wana mushuka nga kota ka liboka kati esaka ayebi kichasa boma sécurité ezalaki no mona sécurité mamsi te sécurité ezalaki wana sécurité nakokaki te mama na bata théâtre bayosala sécurité naiki asali sécurité sécurité ye moko na basoda bakoki te na aéroport balobi babisa mamsi na bino ayaka esu na Kinshasa takitela na nzela braza te babetake kaka na ndako ifo tolukela mamsi ya aéroport ka na bandale pardon s'il vous plaît tolukela aéroport na bandale imaginez là pardon s'il vous plaît maman Amy bonjour maman bonjour papa bonjour maman oui nga nalinga naloba boye esengo tellement ke eleki makasi nazokoka kutu te nalali nanga te nalali 5 heures mpo na mami alors nde naloba bo biso nyonso toza awa biso nyonso yaya kozala na mbia malamu oyo andimi mafinga bato mosusu bazofinga ye basi mpe ta mosusu bayoka mpe pasi mobali nanga ndenge nini boye na boye yaya bino nyonso oyo nana sabona na compte paps te bopesa nanu kado wana eloka nasengi yango wana vraiment parce que paps azo koaccompagne mam partout boyebaka na soki so mafinga ezalaka ta alors kado tokopesa ye oyo amonaka ekomatisa compte na ye donc eloo nasengi yango wana esekutu yo amona oya panga mpo naluka yo oyo yo mpenza te soldat na YouTube na banini nyonso na baplateforme nyonso toluka opération toluka paps paps pena na bayoutube na ye batiktok tout tomatisa ye asentir ke naza ya pamba te
tolingi ye tolingi pe mams na biso topesa ye pe na mwa eloko wana pardon quand na soka koma nini na osila bino logo ya chaîne na ye na TikTok na opose Kapanga TV Kapanga TV officiel bo s'abonner bo en retard biso déjà biso salela ngo même ba live kota cousine to salela ngo ba live mbanamba to mona même ba film na ye totala pe ba théâtre na ye moni ba seconde minute wana ba sentir penda ke moi mobalo azosala penda. C'est bon, merci l'information. Bon, va s'abonner, qui était va s'abonner déjà. Ils sont déjà depuis. Maman Marlène. Loba, dans quatre parties, on a une photo na chaîne na TikTok. Loba pas abonné, Loba na encore aussi. Loba. Na Loba makamba paps, ya ko s'abonner. Zela mama zela. Nani non salanga moko zela. Zela kuna kata. Na le jour sango, na kuna kudo moko chaka. Ado mami si la femme tapoter la famille s'il vous plaît. Tapoter. Bakubalika mungu biso tozi na de grands mungba je te passe mon kubonga charne ma na téléphone mama eso kota live air nini si bo luka ngo na ideni babanga kati baebi yo soda makasi soda si mandoki mawatro mama eso ngani coach comme silika na ba mo 2 jours amana ba mo banga mère Loba mère Baba Cook, mère, soutenir Paps. Mère Loba maman. Oui, voilà, Baba Cook, à le monde entier to soutenir Paps. Motonio so onanya s'abonner na ba plateforme ya Paps cité, ba koma Kapanga TV. Motonio sa kende ko s'abonner na YouTube na ye, Facebook na ye, TikTok na ye, Kapanga TV. To mona ka ba film na ye to liker, to commenter, to booster ye. Seul cadeau autocopi à Paps c'est Zaka ko soutenir ye na ba plateforme na ye parce que soutien oya pesa kana mam sina biso eleki donc biso comme toza na makoki ya ko pesa ete po toza mi moto kabaka te reconnu to soutenir ye kaka nako liker ko commenter ko s'abonner na ba plateforme na ye a sentir pe que azana ba nièce na ba neveu le plus important c'est ça. Moto onanya s'abonner na Kapanga activité. Ezana na TikTok, ezana na Facebook, ezana na YouTube. Kende le plus vite possible ko s'abonner so ka koti eloko to talaka to partager ke kaka ndenge to soutenir ka mams. Ndenge pe to ko soutenir ye. Parce que y a pesi mams le cœur. Biso pe photo zone ça va cœur et pas inaye. Tout oya kosala ezala valable na miso na biso mokolo ya na report même mam sa te biso pe toko ya baende to sala ba mams donc be longi to zongisa na mams toko zongisa kango na Paps yango na bazo koma YouTube Kapanga TV bo koma ba commentaire Kapanga TV YouTube Kapanga TV donc abakuku nyonso aza obligation ya kokende ko s'abonner ya ko soutenir Paps. C'est ça le message, je crois que le message est passé. Bon, bah ça, s'abonner, merci beaucoup. Bon, continuons mon arabe film. Voilà. Merci. Message bien reçu, maman. Le requin de Mobondo. Tant le vrai à Mams, numéro 1, et ça Paps. Le requin de Mobondo. Maman Eli, funga miko maman. Na fungoli miko, tu pas va y souci na passé comme ça lobby merci. Message est passé très bien. Tu vois makama lupango ya Mams ya famille ya Mams Mams bandeko yango bato yango bakangela ke mutema pasi onga zaki mwana mvwandu ko banda tongo gato atena saka yeli mobutu kwa na CCC na zo bisabino bon oya citas na bomoni te ngana leka na lupango ya citas nzote komanga malili na zo bisabino donc
te basaka na mwana mvwandu tomoni mwana mvwandu asaka mwana mvwandu akotika mwana mvwandu. Merci beaucoup. Naza à Paris. Ah te na kobenga au soldat yo photo kuta no. Po yo poza na ba gaz moko impossible. Babundisa o pe trop mais ba koka yo te yo pe tika mukusa talo. Merci bisous. Bisous mamie, bisous maman. Bisous yaya. Mais de toute façon le bis c'est bon hein. Toute maman mon qui veut deux si maintenant pourquoi hein? Ah et c'est la vraie. SB Forever. Voilà, sans oublier tout s'abonner pour notre compte, il y a TikTok, il y a Paps, tout s'abonner, sans oublier chez Gabi, tout s'appelle Gabriel Bolem Beauté TV, tout s'abonner notre compte à Gabriel, et pas Paps, c'est bon. Donc, dans le lien, il y a Paps dans la communauté à chaîne Nanga, on s'appelle le chaîne Naï, dans Tchango. Ça. Maman le juge, matin nous expliquer dit comme ça sozo comme kaka matin ni maman. Bisoto comprendre du autre abso sans voix. C'est un nani demande quoi pour la maman na moi nous tout. Maman la juge ça. Regarde sa mère. Ça vient à nous beaucoup baba lukele ka pour na nini ça oh. Ça me langaye. Diamante. Ta mère. Mère a moussa te boy. Maman de Jésus au matin m'a kiré ma casse ça m'a tout passé. Maman j'ai joué à Mati. Bonjour la famille. Bonjour maman. Maman la juge. Nazana musala tena na ndako nazana repos. Ah d'accord maman. Bonjour. Maman moko lobiki naza étouffé. Comprendre de quoi comme un message en biso na qui dit ba tozo comprendre tu expliquer biso problème son mémoire. Na ina passé message boy na sasa talo. Omoni biso baba cook to bande to sala ka komboni guerre oyo loyal. To sala kango loyal mais bato ngam basala ngo suna na basala ngo su loyauté. Preuve to zana maman na biso za Theresia. Donc preuve na biso ngwana pour te dire que makambo za sous loyauté. Donc ce que ozana ngambu ya batu ya famille bota. Tikala kuna koyaka na baba cookte. Donc pour te dire que to zana na kacha famille bota biso baba cook to na kachi kuna. Mokolo ya ni na bino ya spectacle na bino o ezanga tina wotu ko sala kalate na dendo Belgique. Ozwa kimbongo ba pesa kiyo pa makolo poussière. Hein pas que maji. Ozwi mbongo pa ke majube otina poche. Quand on tokende ko sala makamu na yo e pa ya ke majube kuna bazo pesa mbongo otina poche. E biso to lingi susu hypocrisie te. Moi na makambo na degré makambo e komi. To lingi su te batu mo bazara pembe na biso ba sala pont o zo sala mams na ba collègue na Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.